Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pana moto, kasi sengona oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Bandiko etonga na nzambe le témoin di Christ bayebaki kosangana lokola momesano mokola lomingo na ntina na kopambola nzambe na bomo nzambe oyo alinga biso yambote biso tolinga emanga yango penza elekaki malamu mingi penza bana na nzambe bayarolaki iyo na bobengami na nkolo tolanda boni moto na nzambe ayebi kolimbolela biso ntina ya bokutani yango pamba te boyeba ete bazalaki na poso mobimba ya mayangani oyo bazalaki na yango mosakoli piangolu apesi biso maloba. Toza nango na église évangélique des témoins du Christ paroisse Lumulwa Kane awa eza mabongisi ya bakristo nyonso na bao baza kutu bakristo te bakota baprofite mosala yango po etali batu nyonso. Moussala oye komami na Psaume chapitre 50 verset 5 et lobiete Yahweh Nzambe lobiete bo sangisela nga bayenge benenanga nyonso ba oyo basala boyokani nanga na nzela ya mbeka. Papa mama elenge mobali elenge mwasi mosali na Nzambe lokolanga osala boyokani to alliance na Nzambe omibonza yo moko lokola mbeka. Oboya kosumuka ondima kosalela Yahweh Nzambe oyembaka osakolaka osambelaka lokola intercesseur ezala na église nini ezala na église nini mbela yango wana tosangana epai boye na paroisse Lumulwa Kane de Limete église évangélique des témoins du Christ rassemblement ya ba oyo nyonso basala boyokani na Yahweh Nzambe na nzela ya mbeka. Kobangela mbeka te po babengaka bakristo ebele na bamayangani po bapesa mbongo me awa tobiengami po ete nzoto na yo nde mbeka ya bomo mbeka ya bule oyo ekoki kosepelisa Nzambe yaka oyokana na Yahweh Nzambe oyo apesa pe Yesu Kristo mwana na ye alikinda lokola mbeka ya bomo na tina ete na nzela ya makila na Yesu yo okangolama nde musala toza nango ezobanda tobandi yango lelo tango yozo ya mercredi jeudi pe vendredi kati na semaine oyo ekosala manete oye retard me welisa koya pe yo mokote boya libota mobimba mema baninga na yo ba collègue ya musala ba collègue ya université etali bana etali pe mikolo etali ba voisin etali pe bandeko kati na mabota boya ebele na rassemblement des alliés de Dieu par le sacrifice. Tobengi bango radisa, tobengi yango radisa, radisa elingi koloba, rassemblement des alliés de Dieu par le sacrifice. Boya ebele, to pambola mapamba te, ao to sakolaka, masakoli ezali, to teyaka okoteyama, mabondeli ya moto moto, nde ezalaka makasi po. Nzambe polo mulefwa yenda zoki ngulu ya kokabola eloba na Nzambe elongo na bana nyonso etongo na Nzambe les ambassadeurs pour Christ apese na mokuse oye kama makabongo na moto na Nzambe Gary Kenge na malakisi na ya mokolo abaki bongo kolobela na ntine tali bobengami na nkolo boni nkolo abenga kabiso elanga ye ezaleli nini tosenge kozana ngo boni pe tosenge kosaela nkolo tolanda boni aibi bongo penza kolimbolela biso ya mateya tozwaki yengawe l'équipe on parle sur l'appel au sacerdoce nzamba zo beanga bato bakota na mosala na ye sacerdoce ezali service sacré otorondaka epa ya nzambe et motuna makasi tokomi tuna eza boye mpona nini nzamba zo benga biso na mosala na ye et raison eza simple po ete nzambe mpona kokisa nyonso ya bongisa kosala na mokili esengeli asala yango na nzela ya mosala na ye yango ete asomba biso tozalaka na biso bato ya nzambe tozalaka ya biso te biso tokufa nous étions morts par nos péchés
yango moni pola rappeler biso ngwa abi vie oza nango eza ya yo te eza échange siko moto wana bikisa yo nde alingo kota na mosala na elanga na ye po salela ye po aider ye akokisa nyonso o aza nango posa ya kosala na kati ya mokili nde abana ye koteya biso na kati ya 1 Samuel chapitre 3 atali biso bana Eli o ba se compromettre nzambe abengi bango osala mosala me basali oyo ezalaki elongo bani te nde akebisi biso tokeba soki nzambe atindi biso tosala mosala na ye tosala yango malamu sino te akotia biso pembeni ezalaki raison liboso ye mibale ezalaki nini basali baza moke insuffisance ya baserviteur tokosa na liboma ta alobi bomona na kati ya balabala moko l'église ezali 5 10 alobi ete basali baza moke nzambe amoni basali baza moke mpo ete ebele babanda malamu me basuki mabe lelo ekomi neti bapourtour na stade de martyre pourtour à des rings pourtour à vita passer à se compromettant nana kolongola ye asali nini azui oyo azui TV na ya tie asalaka buzoba na ye na akebisi biso alobi ete soki osalaka mabe zonga na ligne mpo nzambe aza na posa baserviteur fidèle 1 Samuel chapitre 2 verset 35 soki oza fidèle nde kosepelisa nzambe soki oza fidèle nde kokende liboso soki oza fidèle nde kosunga nzambe akokisa baplan na ye apesi biso exemple malamu ya Samson na bana Eli Samson azwaki makambo ebele ya nzambe kasi asalaki mabe na kati ya mokili. Donc voilà à peu près oyo tozalaki nango ko église na biso eza na bandeko baza na posa basangana na biso toza na Pigeon na Mbinza Pigeon avenue Lunzadi numéro 5 okoti kaka na route oyo ekotaka na avenue Dona Béatrice aux avenue Lunzadi quelque part wana okotuna église APC ambassadeur pour Christ oyo kambami na musakoli Gary Kengi. Lokola bino banso boyebi mboka na biso ekolekisa batango moko ya pasi talatina banguna ya Congo batelemi mpona koluka kotia mbilinga na ekolo na biso na boye moko basaya na nzambe pe ngolo ya telemi mpe na losambo na bango bayebaki bongo penza kobondela mpona Congo kosenga mawana nzambe mpona Congo kobondela kosenga ete nkolo akota likambo ya bana Congo kolo abundela biso pe alongisa biso kati na etumba oyo banguna ya Congo bazali na kobundisa biso toyoka ye boni ya tefeli na elobeli ya Olivier Mukendi Chibango. Mbongo ya kosomba manduki kopesa basoda na front bapesa kuna nga nazwi mbongo ya gouvernement te nga nazwi financement ya molimo epa na lola pona sambela pona mboka bao bazokufa kuna baza bandeko na biso yango nazobelela na bapasteur nyonso ya mikolo oyo tosambela totelema lisusu omoni ndenge obokisaki maboko banguna bakoti lisusu M23 yango soki akufaka na minduki ya basoda te me kake ya lola ebeta bango po ete mboka oyo eza ya biso tozwi mbongo ya gouvernement te me toza na bolingo ya mboka na biso RDC eza ya biso eza ya bino bandeko ezala na bandako ezala kati na bitonga tosambela pona mboka to soutenir mampinga na biso na tira ete Congo eza kaka moko oyo kimia ekota toyoka na biso tosala musala elongo Congo ekende liboso Congo eza ya mutu moko te bawo bayoka te boyoka bawo bayokana kana baninga te boyokana Congo eza ya batu nyonso me bitumba nde esila pamba te esengeli Yesu oyo babonzela mboka oyo preuve ya ke Yesu nde mokonzi ya mboka oyo etalisama changement ekota na makambo nyonso na kombo na Yesu. Bandeko ya Walesa Ministries kuna bongo na Petro Congo na commune Masina na bukambami ya Berger Kauka bango bebaki bongo kosilisa milulu minene o bazaki nango na ntina na Walesa Ministries ezalaki penza mokolo malamu pona mokambi ya Walesa Ministries akolimbola na bana nzambe tina na lotomo wana mpe makanisi nini bazai nango na ntina na musa na nzambe toyokaye. Lelo ezaki mokolo na biso ya koya awa na Petro Congo arrêt de Payotte parce que tuzaki na vallée bisika tuzaki inane kuna tuzaki vraiment milulu minene o babengaki kombo ya Exode lobby samedi tuzaki na carnaval tosisi carnaval nde toye awa pona kofongola centre d'élevé spirituel ya Petro Congo
na batei na basala nzambe minene Papa Van Walesa na Pasteur Fiston Ilunga nde bazalaki awa pona koyebisa bana nzambe keno makambo nyonso etamboleki bien topamboli bana nzambe biso za na arrêt des payotes entrée abattoir arrêt des payotes soki oye tokokuta na yo nzambe akabunywelesa akosala mene na bomoi na yo. Donc comme na fête de l'année on va te donner bazo projeter pour ça la makambo ya minene na fête de l'année. To préparer ba bonne année ba Noël comme d'habitude ndenge za la chaque année. Mais là on est bisa bato za ne loko moko nzamba lobana et que ça chapitre 6 à 8 dans le Bible. Il y a un temps pour tout et moment pour toute chose mais malheur à l'homme c'est que personne ne connaît ce qui arrive. Et comme tout ça nango c'est vrai qu'on a fait de l'année. Mais qu'est-ce que ça est-ce que oyebi ko yela yo oyebe ekomela yo ozokano fêter bonne année okano fêter Noël o déjà nzamba sala ko banda le 1er janvier ti octobre oso okanisi ngona ozana na reconnaissance wana mais nozo projecto comme année ya sika nzambe so kanisi oyebi kambezo zela yo oyebi ke na Noël na bato bakufa bazala na bonne année bato bakufa bazala est-ce que oyebi soko kobela soko ko hôpital soko ba kotuta yo soko kokufa ko banana ko sala ba calculité soki na bandi ba calculer nzambe ko wala na ko sala ba projet te soki na associer nzambe to comme na fait de l'année tiens nzambe na première place banda ko tala na nzamba saleli yo dede kanisa na yo ko salela nzambe comme action de grâce si mo banda obanza yo parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances yenda yebi nini ko salama nini ko koma ndenge nini bona ne ko le capé Noël ndenge to kota 2022. C'est ça la chose que Dieu attend de nous pour notre éviter ni comme la biso. C'était ça le conseil que Dieu voulait nous donner la prédication à l'élo, l'église maison de Bré. Tous en 90 jours, il y a jeûne et prière. Jeûne et banda minuit et aussi la 13h. Tous en tous les jours dans manga 24, troisième Éthiopie, na venu manga na quoi na kaka. Tous en micro sorti le 29 décembre. Aux années là on a dit que il y a tout ça belanzambe, on a souka ya année. Pour nzamba sécuriser yonanga peto mona mvula sika tika nkolo abate la bino boye malamu surtout aussi sani na rosambo nzambe na mapambola. Olivier Mukende Chibango ndenge pesinga libaku ya koleka na journal télévisé chrétien JTC ozali kokamba bravo de Olivier pona msamu nozo sala ndeko Olivier Mukendi nazo répondre na question on a pas sepé na motema ndeko Max Andoya kozala enseignant azali journaliste assez spécialisé dans le domaine de l'église azali pe assistant social formé pe qualifié côté anabis ezali mabete bible zo senga biso na occasion nyonso to prêcher évangile mais loko zo salanga pas sepé mawa mikolo komona eza basali oyo bakoti ba wenze bakoti na balabala na bano tozobenga ba orphelin bani tike ndenge bango benga bango salisa moni tike aliaka na 500 francs aliaka na 1000 francs congolais mikolo ba comme l'évangile ya sunga moni tike azonga na classe na 1000 francs congolais na kuzonga na classe et Kinshasa mobimba na ba place publique nyonso to ndeko Olivier même si na nga kolobelango mingi te nde na lobaki Olivier Mukende nazala assistant social na tengi na Institut national du travail social INT son sigle et na yekoli ba phénomènes sociaux na yekoli makambo etali les enfants en situation difficile personnellement comme assistant social pe moi na nzambe nazo sepela nezaleli ya bandeko na biso te bazubana kotambwisa bango na Kinshasa mobimba komemesa bango bakitunga pona kosenga mbongo. Olivier, image nini tozotika epa ya bana wana yo yebibi nga par la grâce de Dieu nazo kamba orphelinat munena kombo ya partage ton pain avec celui qui a faim ou ezana monga fula. Nous avons des enfants que Dieu nous a donnés. Maintenant 15 jours au tika la komonanga kotambwisa bana Kinshasa mobimba
toko kota na bis na photo ya bana pona kosenga ezo sala pasi. Imagine tozo tika ipa ya bana wana kote ezali mabete mais kotambwisaka bana ya kosengela ka bana mbongo. Orphelin liaka na 1000 francs, zongisi orphelin classe na 1000 francs congolais. Mais non, et comme le cola cop, et comme le cola business, et ça malamu te. C'est Dieu qui nous a appelés fidèles. Ngana vana kana orphelin ka mutakoti. Na kotikela bana bakaye. Na kopesa songolo pakala. Na likaka na médiaté. Na likaka na mawendete. Na kokipe kotambisa bana te. Mais bien aimé dans le Seigneur, bino ba ubozai ko exposer bana. Botika ezali malamu te. C'est une mauvaise image. Tokotika nini pa bana wana. C'est vrai pour diverses raisons. Bana wana ba se retrouver dans maboko na biso. Mais ils ont un papa. Ils ont leur Dieu et biso. Le corps ba encadrer na bango. Biso ba tozi ko accompagner bango. To komi ba boti na bango. Nina tuna bino mutuno Olivier pona ko silisa. Bino bo tambola na bana. Bino ba bo koti ba wende Kinshasa mobimba pona ko sengela bana wana mbongo. Bokoki ko sala ngo pe pona bana na bino. Tika etenzamba pambola bino. Oya meme photo na yo na ndako ya nganga. Oya meme komo na yo na kindoki. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es lisusu liboso na bino pona ko annoncer bino musala munene ya 4e module. Simana biso ko silisa 3e module oza la likolo ya femme de mon homme. Suka musalo changement soko na pila. Vous allez na 4e module. Vous allez ko bande dimanche le 2 octobre. Vous allez na jusqu'au 17 mais le 18 décembre. Tout ça. Vous avez bien aimé puisque vous allez musala munene. Vous allez lier na prière. Sous thème na biso. Ezali délivrance des esprits qui provoquent des situations difficiles dans la vie de Dieu. Dans la situation difficile, tous ont une souffrance, tous ont une maladie, tous ont un échec, tous ont une misère, tous ont une pauvreté. Mais l'esprit ou le diable zana yango. C'est mieux au découvrir comment on s'arranger pour créer souffrance dans la vie de fin de fin au fukamela ye. Nenga yebisaki nkolo fukamela ngai. Na moment nini o Yesu asali 40 jours 40 nuits zale zuye. Na moment ya nzala wana alobi na ye fukamela ngai. Ekomama okofukamela kaka nzambe pe okosalela kaka ye. Yebisande kwa quartier que musala munene zo bande na grande communauté aseka. Musalo tuzana masanga na bisonyos. Na seka bandal tuzana mavumu numéro 2. Référence les maisons communales. Nous connaissons la prière et nous avons lundi jusqu'au vendredi. Nous allons de 17h à 19h30. Kozanga te muninga. Dimanche, nous avons de 8h à 12h. Chaque vendredi, nous avons veillé mon néné. Autour de 0h jusqu'à 4h30. Yom tozana problème, solution na yoye na 4e module. Boya ebele ko expérimenter puissance ya nkolo na biso Masia boya kufaki mpaseki na nzela ya Mungu na ye. Eko kwa ila bango na butu lelo.
Fikala tunyimba tunena tutenza makanda wa vile wa Kinshasa. Nitukala ni Benjamin Kayombo, nitukala ni Mardoche Kashala, nitukala ni Nansa Yonsu ya muvile wa Kinshasa. Nitukala na mwababo tetu kusanga hamwa ni chisumbu chetu cha les bâtisseurs. Tetu bonso aba nitukala mwabao. Jifika dilenga miaba minu na mina nkwasa minu sombela nulolo mvuka bili malu maya ajafumina kuluseka lwa vila wa Lubumbashi twasa kidilai tudibano ajila byanze byetu mbiolola zambi anuela luhemba anulama kabidi twasa kidila bana betu bananga bana betu baswibwe mwena kujulu zambi wa mujulu anuela kabidi luhemba. Salut les enfants de Dieu de Kinshasa, moi c'est votre humble serviteur Dominique Mouteba. Alors nous avons un grand concert le 6 novembre, ce n'est pas loin, sur l'avenue Dodoma numéro 107 dans la commune de Kinshasa. Alors moi-même je serai là, l'homme de oui toujours. Oui yeah, yeah, yeah. Oui yeah, yeah, yeah. Oui yeah, 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 yeah. Donc avec l'homme de Nzambouja Diamanga, je serai là aussi pour soutenir la chorale Le Bâtisseur. Je répète, Le Bâtisseur. Le Bâtisseur. Ne ratez pas vraiment, venez louer ensemble avec la chorale. Moi-même je serai là, l'homme de Ouye. Oui yeah, yeah, yeah. Oui yeah, yeah, yeah. Oui yeah, yeah, yeah. Vraiment, ceux qui ont zangi, au salut mabe, zamba pambola bino. Ba papa ba mama nayeli bino sango. Sango nini yango? Sango ya matanga. Te ya bitumba. Te bongo sango nini? Ya chorale les bâtisseurs. Chorale les bâtisseurs. Ah, yo yebi chorale les bâtisseurs te. Azala à côté ni. Chorale les bâtisseurs de la nation. Ah. Chorale ya munene. Esali nini? Oyo ezalaka awa na Kinshasa. Esali nini? Eza manifestation. Manifestation. Concert. Concert. Oui. Oyo eza intitulé. Ah. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et surtout. Ah. Et toi aussi. Et moi? Mukolongo nini yango concert kozala? Mundu waja. Ah. Mundu wa mfwa. Ah. Mundu wa kahon. Ah. Mundu wa tumba mundu. Ah. Lwa kwa bansabi jineba jishe. Muji tukukai. Le 6. Le 6. Wa mundu waji kumini. Le 6 novembre. Wachi mu chitujechi. Ah. Moi veni Dodoma. Avenue Dodoma. Numéro 107. Numéro 107. Oui, référence Prince Kassavubu Dodoma. Merci beaucoup. Bana Kinshasa, bana Brazzaville, DV yango tokomi na suka. Semaine ya suka yango yo totobetela bino DV yango moni cyber café Jafar très motivé toza wana pona ko servir population nyonso ndenge bozo mona tona kata salle na biso pona ko betela bino nyonso bino bato ono no bozui tenter DV yango to kene na suka. Alors mikolo ya suka tozo benga bino parce que ezala teke o naebaki date te. Donc semaine ya suka yango tozo beta DV ezo sila le 8 novembre na 15h. Donc système Euro 4 na 15h le 8 novembre. Donc après le 8 novembre na 15h, moyen retient dans ce dossier na bino et aux alat. Le gola boyebi devait na cyber café Jafar et ça $5 ya pamba. Pour na bato on a no bayete bozo mona cyber na biso ba place eza pour na bato nyonso. To organiser service na biso poto yamba bino nyonso tout bobanga te bomoni équipe na biso eza tellement munene ezo permettre à ce que to ça la bino musala mutu nyonso akoya na cyber café Jafar a rozala servir bana nyonso to ba tuko zo diplôme na ba né o na ba licencié na ba gradué opportunité yango yo oye ko tenter chance na yo obeti développer na cyber café Jafar et lobby bozala wana pona ngamongo na sunga bino pe bokene na kati ya États-Unis bana kin bana Brazza boyebi le seul cyber oyo et ça la prise en charge ya solo de la cyber café Jafar au mona ba ndeni na zango mema bandeko oyo bazana ba moyen te yango to lobi na cyber na biso prise en charge eza toujours prise en charge ya solo oyo to ça la batu ba démarche ko banana e bandeli tina kozwa visa pe to sombele billet to memi na États-Unis ndenge bomoni to memi bandeko mususu na ndeko Jérémy o alors ça la biso promotion donc cyber café Jafar to zana pona mutu nyonso pona ba adresse na biso boyebi cyber café Jafar oyo to zali na kati ya bon marché o ça lelo 22 ans beaucoup ta biso na bon marché to kangami na Robank et puis to da so na cyber café Jafar mususu na Chango na Masina
na coin avenue Matankoum, croisement boulevard Lumumba. Cyber Café Jafar Oya Victoire na immeuble Mayalos Inter Matongé 2. Penelisu Souana na Kasavubu. Tozawana na avenue Luozi numéro 1 na avenue croisement avenue Kasavubu en diagonale ya Carrefour de Jeunes. Na Kitambo magasin surtout Cyber na bino ezawana na restaurant DFC Penea shop ya Vodacom. Pour la bana Brazzaville, tu as Cyber Moko, l'unique Cyber Jafar au Tozana na Brazzaville, au ezali na commune ya Mungali en diagonale il y a la mairie à Mungali. Bonne chance pour la bino. Makambo maye mazali koleka mikolo miye na masanga mabiso makopesa pasi mingi pamba te komona lolenge ya kobunga oyo ekoti na ngambo ya basali basusu ezali kosala pasi pe mawa komona moto kolinga ekelamu koleka mokeli na nyonso toyebi te ezali nini pe toza kotuna motuna bazwi yango wapi bolanda ya bino moko. Jésus s'est fondu dans Branham. Jésus a pris la forme de Branham. C'est cela qui change nos vies. Que quelqu'un crie Alléluia. Quand vous voyez Branham, c'est Jésus fondu dans un homme. Après Branham, Jésus. Et je vais vous dire que c'est Jésus en question est déjà venu. Non, je n'entends pas d'amen. Jésus pour nous est déjà venu. Les pentecôtistes vont manger la chair. Des chairs qui sont brouillées par le credo. Mais je bénis Jésus-Christ. William Branham ne peut pas mourir. Dis à ton voisin, il ne peut pas mourir. Matea lokota ese koti penza na ndako na Nzambe yoka lisusu. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère, je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi? Ezali na kombo mokote o epesemela biso pona lobiko kaka kombo na Yesu Kristo kombo ezali likolo na bakombo nyonso tolanda. Vous savez, celui qui adore Branham c'est un animal. Parce que quand vous prenez un doigt de banane, vous donnez à un chimpanzé, il ne sait pas faire la différence entre la peau et la chose qui est à l'intérieur. Il mange et la peau et la... Because I'm not going to say that. J'aime Jésus. I love Jesus plus que moi-même. more than myself. Je l'aime. I love him plus que ma femme. more than my wife. Je l'aime. I love him plus que mes enfants. more than my children. Je l'aime. I love him plus que mon pays. more than my country. Je l'aime. I love him. Ah, merveilleux. Merveilleux. Plus que tout ce que j'ai. More than anything I have. Hallelujah. Bozalaki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso